notre pays, c'est un pays démocratique et c'est son opinion. La Constitution, déjà dans l'article 23 dans Bisso, et prévoyait que la liberté d'expression est à la Congolais, nous sommes libres de réfléchir dans le Oyo, il y a Zokanissa. Je voulais juste prévenir les gens qu'aujourd'hui, je serai un peu direct. Sauf que la réflexion n'a et nuire baningati. Mais c'est que c'est comme des jets d'enfants dans le milieu de théâtre. C'est-à-dire que Moutounion sera bimana Moutounion. Et ça, déjà, premièrement, en respectant parce qu'ils ont opinion. Mais, quand ça l'analyse, ça a permis de faire l'analyse. On va dire que les comédien. Dans chaque tournage, c'est ça la marque. Dis-toi qu'il y a un garçon qui est dans la fille qui est couché quelque part. Chaque tournage. Je t'ai dit. Au moni, balobaka, pour ôter ya bandoki, il faut zandoki. C'est que si grand frère Nabiso Mike la richesse, a commis un point le baba makamwana, c'est que ça va pratique au yemoko pas bando sala. C'est que tous on ça va pratique au yebando sala parce que yé, tiens comme on a point le baba, c'est que aïe bien quelque part que et ça les marabongo. Dans le monde de théâtre Nabiso, moi nazate, mon colo azate, maman banda génération azate, garçon moi il y a 23 ans, à comme maman moi il y a 47 ans. Normal. Une émotion par rapport à Makambo et ça Makambo est touché ba dignité à ba personnalité à ba tout moins belé na yebi que derrière na tournage moro admettons to kutani apona ma bianca na tournage ngana ma bianca ngana malgré président mais na petit par rapport à ma bianca ti to roya na tournage mo nzunding to bimi pe wana to longwe to kumbani inde to comme place to ke pena ngana ma bianca net na hotel Makambo non e bananeni impudicité ça na niveau c'est-à-dire que quand Nzambe vend une impudicité aux oreilles de la militaire 90% il y a comédien n'importe qui n'importe comment peu importe où tu es marié ou pas tu vas sortir avec un comédien tu es un homme marié une femme mariée ou pas tu vas sortir avec n'importe qui au monde a une fille à théâtre Abima a plus de 15 comédiens mais bon tourner quand bon tourner quand Aïe naza contre yé déjà côté on a partagé avis morona yété ba makamsu tu vois c'est la télé TV maitsarabiso TV kitarabiso erolo baba makamsusu il faut yo moko zo atteint pena yo réfléchir makasi otali yo moko bino makambo no loba et osala batundeni yango moninga bien nga kanini soki na lobby na asimaka ngana ba jara ba mibali tu ezaka so na lobby na monike yelinga yule na simana comme non je retire je m'excuse. Eroloba qui a na conscience en place et tindaki oti au comme na motivation oloba c'est que ozaki na belema nyonso olobi après hier ils bandi ko s'excuser c'est que toloba en quelque sorte c'est que ça na mobilité oza pena donc au délai qui toro. Je suis désolé de parler de ça à la télé mais c'est ça que j'ai vécu ici. Et comme Sodome et Gomorre moi dans moi bandi théâtre lobby à 26 ans mais il ose osé en sortir na maman moko il y a 53 ans milieu théâtre. Ah oui mané sans ça regret. Ba makambo to sala lelo o to zolo balelo après 5 à 10 ans to koma ba papa to koma na bana to bala basi. Bien liboso ezaki so to sel ba makambo na CD, so to sel on na CD comme na maman mo ekoma okale nango elemeka okufa mais donc to zwa kaka lien wana to tindela mwana après na ba âge mort we mwana yo to na yo papa pourquoi tu avais dit ça? Bonjour, bonsoir chers amis, internautes, chers abonnés de Ave Maria Télévision. Un grand plaisir pour moi, Tariq Ngango, de vous retrouver encore une fois pour le compte de votre émission Culture à la In. Culture à la In et Sikap Tomesana Ropé Sabino, actualité, information sur le plan culturel en général. Vraiment un grand merci à Binonio sur Ropé Sabiso confiance. Bopé Sabiso bena confiance ya makasi to kota na banda kuna bino sans autorisation na ba bureau na ba chambre pour na ko informer bino Tariq Ngango le richissime journaliste Nzambe à la présentation. Aujourd'hui dans le cadre de notre émission, je reçois pour vous un artiste et comédien tellement talentueux, il est pétri de talent. Avec lui, nous allons essayer de parler de toutes les réalités qui se passent dans le monde du théâtre. Vraiment, le monde du théâtre est tellement complexe et puis il y a tellement de réalités dans la katikuna et comme au bang, il s'appelle comme au kamu sabatu. Tout ça, na matanga ya maman Chako, déjà ekobima lobby le 14 juillet. Vraiment, on a vu que vous allez scotcher branché sur Ave Maria Télévision parce que tout le matin en direct des cliniques.
ngalé ma tiba ke no kunda mama tozana bino en direct déjà boye ba pour rendez-vous ya lobby sur Ave Maria matanga mama chaque en direct. Et on va également parler des propos tenus par Mike la Duchesse Owapi. Ba ninga neba comédien ba sepele nangote avec Apo, Apo le noir papa Ina, nous allons essayer de développer tous ces sujets. J'ai dit un grand merci à Jerry Tansia, l'architecte du Saint-Esprit, également à Alain Kembela, garçon de disques, mon vieux depuis qu'il Azade Ana Kinshasa, plein de bonnes choses à toi également, à Aaron Tansia Mobutu, ingénieur Kef Ndaya Mouchipai, plein de bonnes choses à vous tous. Ceux qui Ephraim Azad d'accord, Nanga font déjà caméra, comme ça je salue mon invité Apo, les noirs papa Ina. Bonjour Apo. Ouais, bonjour Tariq Ngangou, le richissisme, journaliste et Nzambé, Boba qui c'est journaliste et Nzambé. Parmi les journalistes et pénaux, ils étaient à balabala quoi. Donc on a fait un yebi catch. Donc moyen est allé n'y sauter mais les journalistes et balabala et puis à chronifoua tité. Donc moi bon et puis bonjour bonsoir na tout au bolingaka Apollo Noir papa Ina. On dirait tout au tanga notre vieux Alain Kembela bon séjour on a kin architecte Nzambé mon vieux Jerry Tansia. PC ngamigo no benga hyper plus qu'intelligent Jerry Tansia Aaron Tansia Mobutu ingénieur Kef Ndaya et puis bana mabele nyonso tout pena bolingaka Apollo Noir. Donc tous on a na micro ya Tariq Ngangou na chaîne biso Ave Maria TV pour topé c'est la rare parce que so ba bien zui ba comédien c'est que biso bateau ce que toza di domaine bateau ba bricoler te bateau toza di domaine photos alors pour nous défendre art. Voilà bateau baza du domaine faut beaux allants pour nous bricoler art. Directement j'entre dans le vif du sujet. Matanga mama Chako pour un mois depuis mama Chako a kufa ba comédien ba iboza incapable de vous organiser pour nous trouver solution, pour trouver date sur Bimsa Matanga et Mama Chako. Incompréhension entre la famille, un TPC, artiste à danger, tous les bâtés. Finalement, Maramango est à Nini. Ouais, merci pour la question, Tariq Ngangou. Bon, moi, cacophonie, trouble, on a sur ça, mais il dit il y a manque d'organisation où ils n'est pas comédie. Moni, à la personne, il y a Mama Chako, merde à Koufaginaye. Si tu regardes les sous un mois et consommer dans le bisoka, les sous est offert. Mère a couffé le 15 juin 2021. Donc un mois déjà, donc un mois. Mère a déjà sali un mois. Donc mère a sali un mois. Le problème c'est ça pour une parce que tu vas m'attendre à Mama Chako fond des comics na bango. Conseiller dit. Donc, Batouezanine, au moni, Mère a Koufi, a un TPC à sa tête, automoni président Massoumou, papa Massoumou. Ngai en réalité avant on a répondre en réalité na yebi mutu moko soki batutu baza donc tous on pena tous contre net nga contre président Massoumou na deremo rose yango idée nga pena na contre ye pourquoi contre ye il y a mutu na été contre ya sa personne le roi président a un TPC président Massoumou à la tête a un TPC azala président ya un TPC avant na sa théâtre voilà na commencé à théâtre aza wana na ba groupe abatu yé pas azaka président a un TPC na salisi groupe azaka président a un TPC ka président a un TPC et puis kolongwa na ye bani nonté na membre a un TPC donc biso to ba membre a un TPC abandonné au théâtre commentaire makamon na musique pourquoi père déjà tu es comme un némor boye que senga qu'il faut que na élection vie que ya sali moi trop grand prêtre kou Raïs président Kabila zaki na armée babilo retour a cédé pouvoir to monique changement koti mutu musu pas nini azui viesco banda za la vie ya lingi koti ka kitité et comme to zaki liboso na candidat unique zaki président Sai président Sai candidat unique bon yem to succéder président Massoum to mona ba donc moi comme ba venture ça na élection na biso ya ba politicien donc ba tripota to mona grand prêtre président boda bimi candidat avait modéré et comme ba candidat belé commis donc ba biloma ba milai ti élection ça limité ba garder sous président Massoum donc et pendant biso to que mona ngo ke ils ont eloko moko we ba sala ngo kaka ba préparer ngo ba sala ngo ka pona bango et que comme na moment we biso to longwa ki na ba président Herman Kassongo na pese bambote belé depuis Canada on appelle na moni venanga Bobo Bodiko Smith le Noir na pese bambote belé to que longwa to sali à Jacques dans l'association ya ba jeune artiste congolais
donc comédien voilà tu sais que ça la Jacques Nabiso mutazaki na présidence yango ezaki président Herman vision ezaki ni to me ka un peu ko sala makambu autrement mais bon initiative ezaki bien et président Herman akei na ye lokongo yo sa nesi kaka yo yebi après loko yo lala mais oboye olinga tato wana pakosiko ya président Marius Anosanjo pe na pesa mbote belé atoza na fondation to kanse ya président JP Massamba biso tout ANTPC eza national donc toza ba membre to mona kezo tambola bien te photo sanito pourquoi chaque fois ka so comédien akufi il faut tozonga ka pa ba politicien ba luka ba ya kokunda or que institution na biso nde fonctionnaka Qu'est-ce que les agani mutu soit kufi yango au moins na lobi matanga macha koza fond de comex mutu soit kufi na place to lukato toucher na caisse na biso donc amoni avant batu baya na aide pa na bino ba mona de ke bino moko bozaki na combien batu baya bakisa biso mona sko mutu akufi oyo ka batu mbangu déjà basinge komo lele puis pour mona ka kezaki fond de comex au mona ANTPC a cotisation na ndenge na ye pa ko sikwa na ndenge na ye na grand prêtre Chaka Congo, artiste à danger. Il est pour moi na entre artiste à danger na NTPC. Est-ce que vous collaborer ensemble? Soit membre à NTPC abandonné. So NTPC na artiste à danger. Pour na qui joue na Chaka Congo ba wololié pendant ko ba beta vie. Président vient na biso Chaka Congo. En réalité pe omoni Bave Chaka Congo baka ande ba courager. Akota mabete ande ka courager parce que na logique. Donc net artiste ve azana œuvre nini. Obule ve aza pena na watarara ve azana œuvre nini. Même Masumu de Brende président que je salue abaki Chaka Congo yemo artiste azana œuvre nini. Voilà, omoni balobaka un artiste artiste meurt, mais ses œuvres ne meurent pas. Donc, là, soit tu luka, tu luka, tout ça là, contenu, na biso, yabi ata lobi, tout ça, tu sais, ça là qui combote, mais œuvre, tu portes la œuvre, comme bon, na yo, ça n'y est. Vecha Congo na œuvre ti. Mais il y a mon cas, le reste na chance le repamba, le grand prêtre fait papa Wemba, donc chance le repamba, vers Mikoti ça s'imposa oui. Après un peu bakar, ça courage na yango moi pourquoi na bi, vers azana courage na mais alukaka kota na ba makambo boyego senga pe mo ya kota te. Biso to yo kaka bien za muto abeli ya beleli, après batu ba ye na aide. Mais au moins est-ce qu'on est ba makambo matanga be azana kaye ya cotisation o batu ba opesa ipa na ye. Mbongo ngo emo na te. Tu as des informations ou azana kaya cotisation oh c'est pas naé mais déjà neto lo baboui bon natango na conditionnel akoki il semblerait azakana mais en réalité zakabongo parce que tout le monde a mutu soit beli oyoka asala ba démarche wana yoka ba pesa na sala mo ba démarche akozo ape moi mutu atutaka mutateta nguba ataki na mnokote non mutateta nguba batala kaina mnokote na ndimite ke koza na kaya fête ne président Chaka Congo atambolaka donc ezalaka soit mutobela ndeni tokozwa pasi ya baninga biso to comme ça ba fond de comex na biso muninga beli soki yo tambolaki na kayo zu initiative wana yo tambola na kaye par rapport ya renomination ya kombo na yo quelque chose ozui sala nini ya kamonisa yango na famille na sikoyo macha koto perdre ye famille na ende biso to olela ka etanke to ba artiste na biso tu ba misuzu ya kuba yaka na bope matanga te bavanda na ba pale ba liaka na bango ndeka esenga ba makamyo se salema mais famille na ende mutu ezui pasi ndenge ni mutu obino bando konte ka zaki cher pour na bino bobungisi ye bino moko isu na part na bino ekomi po mona ka ke za trouble puis eza makamyo eza sérieuté batu na batu bana kaye na bango liboso kuto yo ka groupe sans souci comme ki on biso to kunda e poza mutu na biso to ka NTPC no biso to kunda donc trouble wana batu ba luka ba créeur ke macha kona ko sorte apo e exibino ba comédien Sony bo komisa ki yango kermesse komela masanga bo bundi epelana Audrey ba bundi o akati bandero la groupe sans souci o asepelite réputation na bino pene e bad babi ba comédie bo ki tu Sony na icône le quoi Mama Chako déjà ngana le bon moni au-delà, bon, bah tu vas excuser à propos, bon, j'assume ce sont mes propos. Beaucoup au basala la théâtre ça bateau bazaki instruité. Bateau déjà en soi, bango mo bazaki instruité et puis sans ça humanisme ils étaient pas bateau. N'engeni toko ya neti matanga ya muninga biso to yo komisango ki armais.
yango moni biso na groupe A tozaka discipliné ngai par rapport ya makambo ya philosophie babilo na nyonso nde na concevoir ba makambo etambola biso so toye ko assistant na matanga tozelo pesa biso yo melate yo za na pas obungisi mutu o pesa au servir biso sous quelque chose to melande au contraire mutu abungisi fo bino boya ko assister na moi quelque chose parce que voilà mais bango ce que ezaki muninga kufi bino moko batongo bosala ka théâtre boye lisusu bokomo komisango ke Hermès yango moni bon ngai ba makamongo na olukana tala bango non po eza batu muso pe eza manque ya maturité. Déjà sur ce point to clôturer na point matanga maman Chako. Déjà lobby mercredi to bimisa corps à maman, on va aller le déposer à sa dernière demeure. Un message par rapport à ça. Par rapport à sa mémoire, toza de cœur dans na famille naie, biso bato toza conscient, toza de cœur na famille naie, to ebi ke biso to bungisi moko ya ba collègue na biso mais bango babungisi mama babungisi yaya babungisi leki donc bango pena bazui perte ya makasi koleka biso parce que biso ata na ba œuvre to banda ko raisonner ka la personne ya mama Chako bango nde libulu wana etikala kozala jamais remplacer donc elo moto ko lobaka ke base la makasi ba tenir surtout ku yango ezaki facilité et puis pona milieu na biso artistique to ko lobaka ke courage na ba artiste nyonso et puis paix à l'âme de l'illustre disparu mais loko mukena olingalisuna senga loko to clôturer yango lobby pena batu ba meka un peu koza ba discipliné donc lobby batu ba meka un peu koza ba discipliné pourquoi corps mère et bima lobby bo sale la biso makambo bo sale la biso te jour akufaki jour mère akufaki omona ba comédien mingi mutu akufi bango ba oso ba téléphone ba se filmer bino nde bokomi na no ba journaliste bo remplacer biso na ko so te ngande na bo donc na otikala kokoma journaliste te bakoko pesa ngo ba journaliste na bango te be ba cameraman na bango te ka bango mo ba film omoni vu que internet ya makamba ba vie vu que internet ya makamba ma vie il y a ana besoin ni miniature de ya bato mona ke longi na ye ya banda kolela a se filmer et kota na chaîne na ye et puis à partager les batulien ngana na souci na bungisi mère mo na yebi ka ki na valeur makase pa na mais na juste quand même réflexion na au téléphone na sali vidéo na tie na chaîne et ceux qui on a te na partager les batulien donc batu ba meka mpe kozala na maturité mukolo lobby babuzo ba on a pena esa les manonté et puis voilà donc moi pas c'est ça voilà je crois bien que vous comprendre Apo a expliqué il est clair et puis très intelligent ngali ngarosa be émission bato ba raisonnera c'est avec ces gens des artistes et notre tombola culture ya mboka sur le plan théâtral sur le plan cinéma sur le plan ya Maboke nito benga on a mboka na biso communément appelé Maboke. Un grand merci na bino nyonso Alain Kembe la garçon des disques Jerry Tansia bambote Dride Kibé ingénieur kula plein de bonnes choses à toi Apo si j'ai o ebi que si je ezama tata si je na kota o bino nde bozara wana soki bosali tournage esili ti ba beng sa bino ba nzonzing na ba théâtre ce tournage esili bokamata ni DD yozu mwasi moko pas mwasi bokabwani pendako bokyo bima bosala ambiance lobby wana si bokutani suna tournage mususu bokutani suna babasi misusu bozwana ni lisusu bozo kenda ko bima tala niveau bozo kota salité na monde ngo obad bazo respecter ce sont des propos ya Mike la Duchesse il a dit ça dans émission ya ndoko na biso Frank Stemai abiso ki lelo nzamba bia boma mokili boma no ba comédien parce que impédicité za na monde na bino makasi malgré toi sengi ba excuse sengi ba pardon mais to banana na point oyo excuse ne to ya na deuxième point donc tu affirmes rambo ya lobaki wana que bosaka na rabino na bino mwana 26 azo bima na mama 43 ans les kazate na théâtre yaya zate papa zate maman zate en réalité notre pays c'est un pays démocratique et c'est son opinion. Constitution déjà dans l'article 23 na biso et prévoyait que liberté d'expression et à la Congolais nous sommes libres de réfléchir na ndenge oyo yazo kanisa. Sauf que ba réflexion na ye et nuire baningate. Et ça déjà premièrement na respectant parce que ça opinion na ye. Mais ko ça l'analyse toza permis au ko ça analyse. Omoni balobaka po oté ya bandoki yo moko il faut zandoki. C'est que ti grand frère Nabiso Mike la Duchesse a commis un point sur le baba makamwana c'est que ça va pratique au yé moko pa bando sala
c'est que tous on les a pratiqué au yabando ça la parce que hier tiens comme on a pas le babongo c'est que aïe bien quelque part que et ça les marabongo. C'est que toi tu affirmes également que ça la marabongo. Non ngai net ngade non non na sala yango te donc ngana lo omoni nga bien na ngara ni ngana na franc parler. Omoni ba président ba bimana ba actrice na yebi que ça les maka. Ba président ba bimana ba actrice na yebi que ça les maka. Ba président musu bazaka ba PD na yebi que zalaka. Mais bon na tournage na yebité bon donc na yebité pena na émotion mingi par rapport à makambo et ça ba makambo et toucher ba dignité à ba personnalité à ba tout mo ebele na yebi que derrière na tournage moko admettons to kutani apona ma Bianca na tournage ngana ma Bianca ngana malgré président mais na petit par rapport à ma Bianca ti to rolia na tournage mo nzonding to bimi pe wana to longwe to kumbani inde to koma place to ke pena ngana ma Bianca net na hote makambo no ebandeni makambo ebandeni bon et ya ba propos ya président Mike Mengai naza contre yé déjà côté wana na partager avis moko na yete ba makamsu tu vois c'est la télé TV Maitsarabiso TV Kitsarabiso erolo ba makamsu il faut yo moko zo atteint pena yo réfléchir makasi otali yo moko bino makambo no loba et osala batundeni yango moninga bien nga kanini soki na lobby na asimaka ngana ba jara ba mibali to ezaka so na lobby na monike yelinge yule na simana comme non je retire je m'excuse loba ki yango zaki na conscience na en place etindaki otie okomi na motivation loba c'est que zaki na belema nyoso olobi après yeli so bandi ko s'excuser c'est que to loba en quelque sorte c'est que ça na mobilité oza pena donc au délai qui toro donc souka pena na nanio. Excuse ne babé datamsou parce que il y a eu de réaction il y a bino ba comédien pour réagir instantanément tout le monde qui makalunga kutabia yebiti so za ba whisky ya poto ya ki na ngonde langu sa ki bongo ba maswa ko ba réagir na mona ki ser na biso Gabriel Tumba elle était vraiment fâchée ya mara ko siligane bangisi était à retirer. Yango na lobby un homme conscient azaka so poser ba acte na nyoso aposant avec toute responsabilité. Et reposer acte moko yo moko en so yebike makambo ngana o meneti ngabwe na robanda peno vande na vandi bebe na bike na groupe boye président abimaka na ba actrice na groupe boye au moins président boye azaka boye azaka PD azaka boye donc so na lobby yango c'est que na yebike makambo na loba oyo eza vrai. Donc on a tenté à talobe hier retour après na comité son avandi oté bolimbi sanga pona non RDO lobby o leze baningati ti yo comme le copé ça isusu oya yo moko no bo excuser par rapport à ba dire na nga yo na lobaki soki déranger yo lobaki ngo peut déranger batu o lobaki ngo plutôt peut déranger batu pour ezaki vraiment ni congolais ko comme congolais a comme mutu jour to comme supporter vérité to ara na malade moko ya to ko supporter vérité te nga na lobi makamu eza vérité ce qu'on a lisuna na waya ndenge ni pona e ondre na ya ce qu'on a zo isu vérité na pakolango poto ba bia robo mape ko baninga msu baza ba basi na ba poto bana ba mibali na poto tomba yo ka makambo il y a également des gens qui sont mariés ba sara théâtre na bino ba responsable baza skutangu responsable papa moi za na moi sina sika moi ça théâtre au moins te ba no boya pe bana bango ba no sa ba théâtre be basi na ba ki o sa ba théâtre boka balo na peso ba mbote be depuis loin na mutu na ngai omoni par rapport ya ba makambo wana ba to belé ba robo place wana penanga na tango entre guillemets ça pourquoi déjà moni ba lobaka place ba tout samba na ba kanyo so exception ba zanga te président mai ki peti alobaki azaki na ba affirmation te ko yebisanga te mutu le roi pa masumu arosa ba makamba bongo na ndimite ke pa masumu arosa ba makamba bongo ya ki tournage mo oui via sisi tournage après su film mo robo ya muki après akei na ye donc na ndimi na ngate ke via ko sa ba makamba bongo bon sauf que mutu na mutu ayebi nini o lukasa la ngape na sala effort na ta vie na nga en ordre omoni ba makambo to sala lelo o to zolo ba lelo après 5 à 10 ans to koma ba papa to koma na bana to bala basi bien liboso ezaki so to selba makambo na CD so to sala on na CD comme na moment mo e comme au calé nango eleme ko kufa mais lelo internet ya après 15 ans au boule après 15 ans to zoalie to tindeli mo na yo atala et aux alaka kaka pinga prière na ngeza ba kolo chaîne o batu basala ba buzo ba na ba chaîne bango nzamba sunga bango bazala kaka belema voilà bon mona ngope ya na ba chaîne belé ya na ba chaîne belé donc to zwa kaka lien wana to tindela mwana après na ba âge mort we mwana yo tuna yo papa pourquoi tu avais dit ça pourquoi tu avais fait ça donc moi na moment wana
comme un mouton. On est artiste, on n'est pas des commerçants. Yango moninga na lobara. Mouton yo te ka arazui oui, et ça profession na biso, na profession il faut moi quelque chose et ça nini ezonga. Mais to ko comme ba commerçant te. Le roi to comme commercialiser musala. Yango moni chaque jour ba to ba bandoluka ba créer ba base pour grand prêtre Mike sur le terrain na ba œuvre boye. On sentit que moi dodo qu'on se le dise moi dodo moi pogné zali na terrasse est souté oh maintenant potom de la lycée pot de ana da gumba ye pena donc nada pena gumba ça pena ko effacer ye pena nada na tantie linda bangumba donc ba gumba ye pena mais mingi ne grand prêtre nada poko buka te atia ye pena mo mpandi le roi œuvre ezate azape Mike la richesse par rapport à Kombo era kiti faut lukata mo makele le mo bweko mo nde aningi sona ezongise lisu na mo actualité ouais ouais to yeke no peka na cadre base parce que azaki na ba élément nyonso ta yi pe na ba affirmation te o akoloba que non ba preuve te o akoloba que non ndeza bo tel atangi la e bonga ko me ba makama bon ngai nde na zaka apo soki na yebi ke lokwa bongo ngade ana mona na yebi sabino ke te o mo ndeza bo Ivan soit mala na orno soit na Hilda to kendaki tournage ya ba sisi ba kumba na yi ba mi bale ba na otanga kombo na bango. Oui, bon, quand on va au moins sur tanga ba combo, tu ngai to zo ku, ngai zo ku ta senga pardon. Te donc ça deuxième émission senga pardon. Que ne puis wana ngoma ba justice. Yango na bin, c'est que ngai na ba preuve. Nga mona ki bango ti bo kende. Donc il y a le ben ai vu que j'ai ba combo te c'est que j'ai nango conditionnellement boy. Attaque yango na attaque on a conditionnel. Bien sûr, mais le attaque na conditionnel que bison de tolobi ke il fallait attendre na conditionnel. Voilà, il bon gars attendre na conditionnel. Moi soit attendre na conditionnel ngai za ne mususu po et koki kozala tout compé ko ozala te. Le roi ya lo baki ngo pena za ki alaki droit et ça le marabongo. Yango moni et là il sous catch les sous azonga ya senga pa. Voilà, merci beaucoup et là il sous catch au senga pardon. Un grand merci à Sergine Diel et à Patrick Demouch en direct de Beauvais, ba parents ya Maïcha. Hein, plein de bonnes choses à vous, le couple est parfait. Na sepela na bino ming bobo botama jour moko le 2 juin. Oh, moi c'est mobile au le 2 juin. Ah, joyeux anniversaire na bango li. Et donc ba tout so botama on a joué toi on a joué on est toi. Et puis na profiter na pesa ba joyeux anniversaire à mon vieux Gelor Mabokolo MB. Donc à botama na le 11 ba mikolo moi wa joué mo bimé moi na epena au fêter donc les amis de Rivon Keno depuis délégation Angola, délégation Soudaf, ne peut pas Mbotebele. Voilà, Mbotebele également à Dadi Yakuza grande puissance MC60 depuis Paris. Plein de bonnes choses à toi, Youyou Kabouikou également depuis Paris. Un grand merci à toi, mon vieux. Jounes et Diego Kao Paris, mon conjaba Nanjil, na niveau à Paris. Pambotem, no papier kofo business en bon en direct d'Istanbul. Nazole Layo Mabeta la Kaya Tariq Ngango. Berti Souvé Papa Zara en direct d'Istanbul également, Tariq et Makassanda Mondoï. Plein de bonnes choses à vous, hein. On est ensemble, Christelle Agamana, Glory Tantou, Bambo Tilamino, Apollo Noir. Presque des sujets qui n'ont pas yangwana. C'était les sujets essentiels qui n'ont mais ça l'a résumé mon qui par rapport au groupe Nayo. Vous êtes en quel niveau, vous évoluez comment et puis programme, vous répétez à puis pour na yambi aux président groupe malgré tout ça on a banzonzing mais il faut le belaper œuvre na yo moko. Merci déjà na micro ya Tariq Ngangu Ave Maria Apollo Noir président groupe 4 toujours fonctionner toujours bunda kaka mikolo tout dans moi bon moi te son obi mo yendre na kiti partenaire fort na biso Riven Kono Pape de la Sap Riven Kono Pape de la Sap Venabiso Eric Manzaka les boss Venabiso Thierry Bozene bateau baota biso poa bangwana tozo bundaka to travailler tozo diffuser na ba TV na biso ba kini na nenga libanda ne mingi ba œuvre na biso ya bien ba œuvre ezate que to sala ngo poto déranger mexte parce que to ab éducateur de masse biso to ate to luka ba beste to déranger pe mexte to sala ba to ba œuvre bien les sons il faut ba to bazwa ba beta mo tour mbangu kuna na Légir TV HD elle est chaîne YouTube Légir TV HD zesika autodiffuseur na ninga libanda bo kikuta ba œuvre na biso to na film na biso ezole kamikolo yo titre nango eza les warriors ba to beta mo tour kuna bo za la jamais décide to na dernière décision minembo euta aussi là les warriors ngo wana ezole kasko na profiter pena pesa ba mbote de na DG nango Jean-Paul Batabela ya mama Irène Maloba depuis États-Unis na Monique Gelor Fambono Trésor sur les banquiers Emmanuel Bolia et puis Victor Chilombo Christian Mimbu malgré Chombo sonné na ngote Abiba Mimos
Et puis suite il y a un programme na biso eza to lancer beaucoup plus pe appel na ba partenaire Ave Maria toi on a producteur T toi on a producteur T toi on a producteur T donc on a insisté pendant 2 ans na producteur T na Ave Maria sopel soleil qui nango bien to rediffuser bo pesa non biso pe ba jeune chance bo pesa biso chance biso to ça makambu o ba to ba bricoler te donc to ça pe makambu to kende ina to foot donc papa ina voilà papa ina donc ba tanda kunde ba ebi to ça la pena makambu to foot les frais makambu pena to foot les frais nde yango to ça la donc bo pesa pe non biso chance parce que so totalika ke oui les chaîne YouTube bon so ebimi il faut la récolter donc on dirait to ça la promotion et culture na biso te bo pesa non chance non na ba jeune bo ta la ba capacité na biso lobby faut boler la biso pe le roi ba maachako ceux qui bo pesi biso tinel te bondimi ko yamba biso te bo mona ke to tika la vraiment ko zo couloir te aux partenaires aux sponsors aux producteurs aux en a besoin produire groupe 4 club des artistes talentueux on ngamoro na présidaka et au sala biso tellement bien donc na éviter na sous permission na yo déjà so to ki mambango pona ba moté déjà ba moté na biso déjà to pesi ba moté bongo na maître Goucha Mukila Ngando depuis Soudaf MB Gelor mabokolo de tous les temps de tous les jours Bokabalo mutu na ngai na pesi pe ba moté belé na moni bongo Myriam Mbouyi mamouetu Myriam Mbouyi depuis Soudaf ba moté na yo na pesi ba moté na Arnold Lokata visa Schengen Gishaya Bakiala na pesi ba moté belé Dorcas c'est dire mam si ya ba garçon Rivenkono pape de la SAP babili samedi oyo toza bongo na mobange na conférence de presse samedi oyo mobange na conférence de presse donc na ndenge ba Paris wana Paris a déjà tombé Rivenkono sponsor na biso mikolo Rivenkono na pesi ba moté belé na pesi isu ba moté na Kokomo Leka les grands prêtres Kokomo Leka les grands prêtres Magi Maindele na pesi ba moté belé Olga Mamu éclairage public chombezo sonete ozo répondre répéter ambaski la patrona Jenny la perle eboli maman na préfina ba moté no yango wana et puis pona okende mangu na pesi sumbote na manager privé qui chaboze tous les temps de tous les jours numéro téléphone numéro na biso ya téléphone pona contacter biso directement pour bozo biso et dans plus 243 89 92 73 889 plus 243 89 92 73 889 Jocelyne Oka comment on peut faire Mukolo voilà, merci beaucoup Bambote Silarate. Un grand merci également à tous les abonnés de Ave Maria. Vous étiez là en train de nous suivre vraiment. Un grand merci à vous. Vous êtes disséminés à travers le monde, Paris, Bruxelles, Hollande, partout dans le monde entier. Bambote Nabino. Nous avons également une pensée tellement pieuse à toutes les personnes qui sont malades, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les passi. L'assistance divine est à Nabino et Batelabino. Un grand merci également à Baleine de la presse. Kofax depuis quelque part na Kouema boya monde bozana nzamba Batelabino azanabino vraiment yeso na pesi motete Diane Mole depuis Canada bambote na wana et puis mutu moko libanga o pena nde ya suka na clôturer bambote na yo mon ami personnel privé et aussi de là à la privé Tariq Ngangu le richissime ne pena na ota la caméra bena peso bambote munangai yo bisika kope bandaki yo yebi ala pe su moko ba manager na ba moté no et puis time wenge ingénieur Arotan Mobutu et puis ingénieur Kef Ndaya Mutipa maître Mabende ya yo yango maître Mabende Cédric Mayombe Jerry Tansia base mobimba Cédric Mayombe ba mbote na bino tout Christian Mabende yé abeta Angola Kinshasa Luanda Kinshasa MB plein de bonnes choses à vous Arotan Kevin Ayela Jérémy Kizili Bambote na bino Rezia Kizili également. Merci beaucoup à vous. C'est un grand plaisir pour moi Tariq Ngangu de présenter une émission avec un artiste tellement talentueux, pétri de talent Batunde bango il faut te soutenir. Makambunde Zawa. Merci beaucoup à vous. On se voit à la prochaine.